Maman Nicole Yefa, moi Pesanza, émission Kitoko. Sokende wapi? Charles Koto, Dieudonné Imambe. Bote mingi balandi émission na biso tozokende wapi. Émission tozokende wapi eza pour na changement de mentalité, eza ko permettre biso to avancer, to progresser na kati ya mentalité moko ya malamu. Na kati ya émission oyo Maman Nicole Moisanza alobelaka makambo ebele. Elongi oyo nasi bandeko ebele bayebi ngai, bato bayebi nasolaka mpona makambo etali poso. Nalobaka toujours posologie na émission ya poso. Donc comment ndeni moto akoki kolongola ba problème ya poso na ye tant que eza na mwa maladie mwa moke. Et puis côté mosusu nalobelaka makambo etali santé, ndenge nini moto akoki kobika na plan d'œuf, ndenge nini eza kosoigner ba maladie ebele. Nasi na kati ya chaîne na ngai nazali na Sanza Moi et puis officiel, et puis nazali na tozokende wapi kuna des chaînes wana nasi wana kotala makambo oyo ezali très intéressant pona ba famille na bino, pona bino moko. Donc mutuna mutu akose retrouver mutu a myome, mutu a kyste, mutu a fibrome, mutu ya ba tension, mutu ya diabète akose retrouver na ba témoignage pe zape na kati ya ba chaîne na ngai. Et puis na batu mususu pe baza pe na ba problème ya poso, maboko eza mwindu, makolo eza mwindu. Et puis aza na problème ya tache, aza na problème ya nini ya ko bongisa poso na ye, même si aza teint clair, aza chocolat, ozo ba mafuta nini ya ko garder penza te. Maman Nicole aza toujours wana disponible pour na bino. Et puis ne bandeko misu babengaka Maman Terminator ngai oyo eza pe disponible. Alors ningaki quand même kosala un peu ya introduction oyo pona bato misusu misusu bakotala nga pour la première fois ba éviter a Maman Moisanza, Maman Nicole eloko nini oyo asalaka na kati ya YouTube. Peut-être ba misusu nanu bo découvrir nga te ba pona ba misusu bo découvrir ngai. Toza toujours kokoba na kati ya changement de mentalité na implice, parce que quand on a le baka changement de mentalité et puis ezalaki na bato misusu bayebaki ngai pe na kati ya idéologie ya ba émission ya ba conseil. Ebi que Maman Nicole en tout cas apesaka ba conseil misusu pe baye ko découvrir ngai lisusu ndenge kaka ezalaka mwana botami azo continuer kokola azozwa ba mayele ebele misusu baye ko découvrir ngai pe na maki ndenge ezokobikisa, ndenge ezoko aider bato bazalaki na ba règle ekangama bamona yango bazali na baproblème ya kobota. Donc misusu bakoloba Maman Nicole est-ce que oza docteur to ndenge nini. Nzambe ntango apesi biso vision apesaka pe provision. Donc na kati émission oyo Nzambe aza koopere ba miracle na ye, aza kovisite bana na ye ba oyo baza kopesanga confiance, ba oyo baza ko sous-estimer te, parce que mutu nyonso mokili akelami na Nzambe. Et puis yeba yango na vie na yo oza toujours na plan oyo Nzambe abongisa mpona yo, quel que soit taille na yo, quel que soit âge na yo, quel que soit problème oza koleka, mais yeba yango eza na plan oyo ya bonheur Nzambe abongisa mpona yo, eza ya malheur te. Et puis naleki lisusu mpona kolobela mpona changement de mentalité. Et puis nangai kopartage na bino vraiment lisolo oyo eza comme sujet, mais eza vraiment réalité ya lisolo esalami na ba vie ya bandeko ebele. Et puis esalami pe na ba couple ya ba pe esalami na couple ya ndeko na biso pe moko mingi nga nalobaka très bien nayaka awa te pona ko essayer ko zwaka misusu masolo ya ba vie ya bandeko misusu pona koya ko partager na bino. Non, awa nalingaka to solola na ndenge makambo tozomona na mokili, tozomona ba réalité belé oyo eza ko se passer. Alors na titre oyo na ngai kolobaki eza titre moko ya ko aider yo ndeko na ngai efungola yo misu lobi misusu okoka kokwea na ba piège te ya mayele mabe ya batu
mayele mabe mosusu azalaki na kati ya entourage na kati ya relation moko boye ozalaki na camarade soki camarade na nga oyo tokola na ye camarade na nga oyo tolia na ye camarade na nga oyo ayebaka makambo na nga nyonso tu nabombelaki eloko te mais oyebi te camarade na yo aza na mayele nini oyo abombeli yo face B na ye parce que face A ya camarade na yo oyo ozomona mosusu azali gentil mosusu ndenge eza wana azangaka te na makambo na yo camarade na yo mpe ndenge aza wana ozangisaka mpe te kobombela ye lisolo donc mais face B ya mayele na ye ndeko oyebi te tout comme mpe na bacouple mosusu mpo mona mpe mobali mpe akutani mpe na mwasi alingi ye me ayebi face B ya mwasi te mosusu mwasi wana aza mpe na plan moko boye azozela ye pareil mpe ndenge moko mpe na ndeko mwasi akutani mpe na mobali moko aza mpe na plan B aza mpe na mayele moko ya mabe abombeli ye mpo na ndenge eza wana abimisela ye un jour face à mabe donc bandeko na nga na vie vraiment il faut kosala très attention eloko ya liboso oyo okoki kosala ke na vie na yo ezala relation ya camarade ezala relation ya amoureuse mpona kodetecte bato baza na mayele ya mabe il faut d'abord yo nde ezala moto oyo ozali sentimentaliste te oza moto oyo oyebi quand même que non à part nzambe mais oyebi korespecte moto mais nde tolobaka moto aza moto dernièrement na koloba eumeli en tout cas kaka na feti papa tonton moko abetela nga lisolo alobi mama Nicole camarade ya mwasi ya camarade na ngai donc libala ekufa ye ekufaka libala wana ekufaka mwana mwasi ya bato azalaki soki mobali na ya ye auti mosala ye mwana mwasi wana omona aza koservi mobali na ye azopesa ye biloko ya kolia omona ke atelemi kaka na poto avoma ata aza fatigué sikoyo mwana mwasi wana azalaki na besoin eloko azalaki na besoin ya mbongo azalaki na besoin vraiment ke non mobali na ye asunga eloko moko na kati ya famille na bango na Afrique moninga alobi na ye alobi ke non mama ndenge oza boye ngai mbongo mpe bima na ndako na ngai en tout cas napesaka mobali na ngai bapunition ebele bapunition mosusu nakoservi ye te nakobetala nga mpe kara mosusu nakokosa mpe ke non nalambi na nga te donc naza na nga bien te nyonso tona kaka mpo atiangaka akokisa mposa eloko nasengaki ndeko mwasi pa bien donc mpona kozwa vraiment bapapa il faut discipline na bongo ndeko mwasi mpe azalaki na ye botala mayele mabe ndenge ezalaka moninga azalaki na ye na bonne habitude malgré mosusu akokoza na problème na mobali na ye mosusu akoki kosenga mobali quelque chose bazalaki na bango kosatanda voilà mayele mabe ntango bandi koloba mayele mabe ndenge eyaka donc ntango yo ozotia sentiment na tous les conseils parce que déjà un conseil ezali eloko moko oyo ke non tobakisanaka ba 1+ nde tolobaka na mokili ke moto akoka aza te donc moto mosusu mpo akoki koyoka mwa 1+ epa na ngai asungami nakoloba te ke non ngai nde naza boye naleki bato nyonso na mayele ya kopesa conseil non ngai mpe nakoka te yo ndeko na ngai téléspectateur ozotala nga okoki mpe koloba mama Nicole na ngai napesa conseil omoni eloko osala yango boye balisa boye oui mais conseil nyonso tu mpe baexaminaka yango c'est ça maintenant le problème conseil baexaminaka yango ndenge nzambe azoloba prophétie nyonso tu ezali mpe ya koexamine eza kaka te ndenge bato misusu bakoma lelo dit amen amen non okokoloba ndolobaka kaka amen na makambo nyonso tu te ti bako bazoloba kena ndenge eza boye salaire na yo okotia yango nyonso mabonza olobi mpe amen donc ozomona te ke soki ozwi salaire nyonso tu otie mabunza bon sikoyo ndako na yo bana na yo bakovivre comment donc mpona koloba kena conseil nyonso tu eza ya mpe ya koexamine ata ngam na fandi awa nazopesa conseil okotala epuis tant ke oza na kati ya bonzambe tant ke ndenge eza wana olongola nano sentiment liboso olobi ke nzambe mwana mwasi oyo aza koteya mwana mwasi oyo camarade na ngai azopesanga conseil lakisanga nano signe soki aza mpenza une bonne personne tala nzambe ayokaka biso akufaki asekwaki ntango ozali wana ata yo moko ozoloba nsa motema na yo azomona na ye alors eloko sikoyo mondeko wana ye kosala ndeko abebisi relation malamu image ya malamu azalaki nango vis-à-vis na mobali na ye likolo nini conseil ya mabe mayele ya mabe
azalaki na mayele na ye ya kitoko, mayele na ye ya malamu, mayele na ye oyo Bible eza kolobaki une femme sage bâtit sa maison. Mais ye sikoyo akei ko s'adapter, ko copier mayele ya mabe sans même que a examiner mayele wana, sans même que non a étudier, mais akei mbala moko ko pratiquer yango na ndako na ye. Mobali na uti musala ye, mobali ayebi ke mwasi miso aservaka ye, azalaka agité soka uti musala po s'occuper na ye apesi biloko alie. Mobali amoni kaka mwasi otala ba miso ba théâtre wana, mwasi azotanga na ye ba livre, mwasi mobali omoni nga na ye te biloko eza wana yo moko sala soko osala yo moko sala. Mobali ana asali moko misusu azongi ekomi ka habitude, mobali akomolo me yo problème eza nini yango ngai ozalaka boye te te nga nazosenga eloko osala te nga mpe na mobali mosala na yo te bandi koloba makambo ebelebele. Alors mwana mobali wana mpe akoma kosala na ye asengaka su mwana mwasi wana te, mwasi mpe azopesa kaka akonti kopesa bakana ye. Nzambe mpe alalaka te wo mwana mwasi wana sikoyo apesaki moninga conseil, mokolo mosusu moninga na ye ake kotala ye, moninga na yaki kotala ye na ndako kaka bala moko boye akuti siko mobali afi wana apesaki camarade ne conseil nga mpona bisa mobali na nga mbongo na ifo napesaki bapunition ya koboya koservir ye, ya koboya kolakse tendresse. Siko akuti camarade oyo apesaki conseil, mobali na ye auti mosala ye, mobali siko azoyebisa mwasi me bandaka na fandi nazosela oservir nga deni mwasi kuna kaka nazoya papa limbisa ngai chéri zela nazoya limbisa kosilika te. Apo mala moko camarade afandi azoyoka mobali kota bite camarade no aza awa asala noki ngai fo nalia mbangu depuis na yaki ozo servir te. Mala moko tanga moni camarade soni nani sali tango sikoyo moninga akeyaki kobisa moninga akomi mobali na ngai nazotia makele kapo tango yo ezali wana ayebi na ndenge eza wana na servaka ye te ayebi très bien asaka bakisakata wana kama magangi. Moninga sikoyo aye ko comprendre que camarade na ye wana apesaki conseil ya mayele mabe, azongi na ndako abandi sikoyo a reprendre vrai mayele na ye azalaki nango. Mobali wana sikoyo oyo abandi kosala soki auti mosala azomiservir ye moko azokipe lisusu te. Mobali wana nzoka nde ye mpe akomaki na dégoût quand même ya mwasi mpo harmonie bolingo ezalaki susu te bandaki kobanga makambo ya divorce. Mobali sikoyo oyemoni diable ntango aya kokotaka na vie na yo, diable ayaka kobongisa te. Meme Bible ezoloba yango, Nzambe alobi na Jean 10 moyibi ayaka kaka mpona kovole, mpona kodétruire. Bayibi ye nani harmonie ya ndako na ye epuis babandi kodétruire. Mobali wana nzoka akomaki kotala tantine mosusu na bagentillesse na ye. Mobali azongi bakuti mwasi abandi kozongela bitidi wana ndenge ezalaki. Mobali wana akamwa aboyi kutu service ya mwana mwasi wana ye moko abandi sikoyo kosala oyo ayabi te mama nga na boyi nanga baproblème kutu ndenge eza wana naza lisu vraiment na affection te mpo nakomaki kobanga yo osengela nga badivorce makambo ebele nazwaki décision na nga moko. Mwasi asimbi motu tonton na mpe azoloba mama omoni tozalaki biso tokobeta bamasolo epuis eloko oyo koatire nga sikoyo eza makambo oyo lelo meme na barelation okomona ntantine nde omona nga boye mutu mosusu okomona mosusu ayina na ye ngai ayemba moko kotalisa mayela mabe kolakisa mayela mabe. Omoni kutu ndenge eza wana kutu fi wana kutu moi santasia yo mpo okipaka yo mpo olandaka eza mayela mabe. Alors soki ke oza na besoin olandela okoma oyoka conseil na ye, mama longola nanu sentiment étudier nanu parce que ye moto azoloba wana mosusu oyebi te asolaka nanga bien alandaka live na ngai na kobomba asalelaka nde naloba bato mosusu nde babiloko nateyaka baza ebele bafi mpe ebele batontine ebele misusu lelo bozali sedu na bamayele mabe. Okomona yo oza na mobali no mpenza na ndako bien sûr mwasi mosusu tantine okozala no na raison ke mobali no mosusu aza mobulu ya basi, mobali no mosusu yo oza na okendaka no feti te ye ake feti me moto azalaki na feti wana abengi yo na telefone ndenge eza boye namoni mobali na yo azobina na fi moko boye bamisusu kutu bato mayele mabe bakoma meme kofile bato na Facebook
ah omoni mobali na yo namoni mwasi na yo ndenge eza wana batielaki bacommentaire kaka na bana mibali eza bana basi te oyo mwasi ya libala opekisaka ye te wana soki akutana mobali ya bato mwasi ya libala tonton nani nasepela na couple na bino mingi mais ndenge eza wana ye batielaka non wana eza mayele mabe aolakisa comme si aza mayele mais aza mayele te parce que eza na manière mosusu ya koprotege bacouple ya bato ata soki oza na besoin opesa conseil okoki te koya kopesa conseil yo teke koki kopesa mutu kanda mbala moko okoki koya kopesa conseil teke no oya koloba te na mobali na yo ndenge eza boye namoni na feti moko boye mobwana mobali wana basi kaka bakangi sikoyo kolo mobali akosepela nango te to omoni namoni banda kobina na filme oyo bazalaki kole serre yango naye koyebisa oyo oza master na ngai non ye mwana mwasi wana opesa conseil alingaka tonton wana nazotalisa bino bandeko mayele mabe ndenge ezalaka parce que mutu soki amoni mobali na yo aza camarade na yo amoni mobali na yo na basi eloko nyonso osala kuta oyande mpa mobali na yo fo aloba ndeke non nakoyebisa camarade nanga azosaleka bachantage makoki koloba yango te parce que mwasi nyonso student te akoki kosupporte mutu alobaki namoni mobali na yo misusu akomaîtrise mais akozalaka na souci alors mpona koprotege couple ya bato okoki mpe kotia bango na prière soki olingi bango mingi na sens ke na oyebisa moningi soki baloba mama Nicole eza malamu koyebisa ndeko mwasi azala kidiba mayele eza ebele na mokili donc malamu eza kaka mpo oloba mais prière eza mabe prière kutu eza très bien parce que ntango yo ozokoporte mutu wana na kati ya motema même bible ezoloba to prier pour les uns et pour les autres donc yo ntango ozotia ndeko wana na prière automatiquement mwana mobali wana soki aza séduit kati na bamvoutima na bafille oyo ya misusu ya mabe prière na yo kosauve ye pourkua kaka prière ezala liboso te mais kokende kobeta masolo kopanza nde ifo ezala liboso be te eza mayele malamu mpona alobaki non mwasi wana atiaki yo te oyo badoki mpo basi mosusu baza soki okozoboya mobali na yo mpo moto aki kopesa rapport abike namonaki mobali wana boye namonaki mobali wana boye wana mpe eza malamu mingi te sala expérience na yo moko linga omona mwasi na yo na mabe yo moko linga mpo omona mobali na yo na mabe yo moko parce que yebango na bachaque couple basi misusu na mibali misusu baza wana akosepela jamais façon bozovivre mosusu mpe ndenge eza wana ntango amoni oza yo moko asepeli msu ye mpe camarade na yo mpe aza ye moko abala adivorce atikala ye moko yo mpe ndenge oza wana msu ozwi chance nde basali yo grâce mais keba na baconseil ya mayele mabe conseil parce que bato misusu balingaka kolakisa comme si que non oyeba fo face na ete mais nazoyebisa yo lelo bato ya mitema mabe akoki koyo bimelo boye ta biso ke ngai na detestaka vi na yo ndenge ebonga akosala copine akosala ke non alakisi oki aza na bolingo na yo mais aza na mayele mabe mayele wana misusu ke non mpo oyokasa moto alingi yo sikoyo botala libala fi wana ya tantine wana na minute oyo toyebi suite ndenge esuka te mais nani apesi ye conseil wana moto azalaki proche na ye ami na ye barelation ebele lelo bato mingi lelo misusu bojijaka mpe bato oyina motu mpona kopine moko bozalaka na ye parce que asepelaka na motu wana te azokotika mayele mabe une fois jour bokobebani komi ayebisaka nga ke non yo tongaka ngati yo osalaka boye eza donc mayele moko ya malamu te yo moko oza na discernement te ozali quand même na mwa doute mpe ya moke te na mwa misusu te ke non expérience ya yo moko ya kovivre mutu tomona awa nga na kamoka mutu mosusu ozomona azoboya kopesa mutu wana mbote mpo camarade na ye asololaka na mutu wana te yo camarade asololaka na mutu wana te mais mutu oyo ozoboya kopesa mbote asali yo eloko te bongo olobi so bobebani na camarade na yo okopi noka mayela mabe yo oza mama mobimba yo ifo baya kopesa ko rapport ya mobali na yo bamonaki na feti azali kobina na moto bamonaki ye na Facebook basi bazotiela ye commentaire mais ese wana mpenza ezali conseil ya mayela malamu ya moto aba te mama fungola miso mobali no na Facebook ndenge eza wana ba commentaire ebele belongi ya basi bosoki eza basi ba faux profil
po basi mosusu te baza wana babombama na bango misu mpe mwana mobali moto azotiele commentaire aye bana mibali mingi bakóma mpe na bafaux profil azobima neti mwana mwasi misu mpo afingaka mpe bato mais omona mwana mwasi te mwana mobali mais foto elongi ya mwana mwasi bose méfier parce que eza na babiloko mosusu ezali vraiment oyo eza très dangereux ezali baconseil ya mabe eza bamayele moko ya malamu te yo ozokanisa te mama moto apesi nga conseil oyo mais eza conseil ya mayele mabe lelo ebebisa bamabala eboma barelation parce que moninga nini nafandaka boye ata ndenge nasalaka bamakambo na ngai nazwaka mpe baconseil nayeba nasantaka mpe bamisusu ke misu oyo azopesa conseil oyo biso mpo alongolo na ligne ozomona mais soki oza moto asentimentaliste te okoki jamais kokota na séduction comment moto mosusu mwasi mosusu akeyola so façon ya kovivre na couple na yo eza conseil ya mayele malamu te oyo te ngai nasalaka boye ye aza ye yo oza yo ozomona toboyi te conseil baboyaka yango te nalobi bien même na ebande il faut koexamine moto akoka aza te tozala besoin ya conseil même ngai naza nazo kopesa mais ngai naza koloba no na dans ke non koya neti babiloko mosusu aka namoni mobali no namoni mwasi na yo biloko wana il faut mingi kodozaka ngo mwa moke parce que ekreaka bascandale alors moto aza na mayele malamu akosala boye soki amoni mwasi na yo na bêtise etanke aza ami na yo akokende directement kosadresse na mwasi mama namoni yo boye nakangi yo boye tika mobali na yo aza camarade na nga nakosolola na ye obandi kowe misu kosala bachantage kaka kokosa ye mi nakoyebisa ye te mais soki okontinue na koloba na ye mais na ye kosolola na yo tika napesi yo conseil wana quand même eza mayele moko ozosadresse na motu ye moko directement mais mayele oyo ezalaka kende mosusu bazalaka ayebisi yo te aleki mbala moko epa mobali na mwasi no kuna nakuti ye boye mobali mpe pareil mosusu mpe ndenge eza wana baza to camarade akei mpe camarade wana kutu ndenge eza wana asepelaka na yo te en tout cas bomba ngai kaka me nga nalingako mingi nayeka naye kopesa mayele oyo ofungola misu parce que oza ya kolala eza mayele mabe parce que ozaka mpo odétruire eza mayele ya malamu te parce que moto oyo apesaka motu mayele atalaka nano intérêt ya tout le monde parce que soki ozopesa misusu par exemple surtout bacouple ya bato ndenge misusu ebeba lelo na baconseil ya bacamarade ya barelation ya bato parce que bato mosusu baya mission wana atalaki intérêt ya motu moko abikeno mwana mwasi oyo yena mobali balakisaka nini yango nga mona orécupere mobali wana to mobali wana bapanzana kaka atali intérêt ya tout le monde te ya bana te ya mwasi mpe te parce que soki omoni couple moko eza na problème moko okoki jamais koya kaka koyisolaka na mwasi mobali na yo boye mwasi wana azozwani kaka mayele mabe mwasi wana azotondani kaka na baconseil ya mabe motema ekovimba ye akorejete mobali na ye ou soit akobebana na mobali na ye biloko wana eza trop na banoir andeko mosusu botika mayele mabe botika baconseil oyo ezali ya mabe po oyokanisi oza mayele parce que ozopesa conseil wana te sala mobali no boye soki azongisi be lakisa ye de parce que boye yokanisi ozosunga ndeko no na conseil wana nzoko ozopesa ye conseil ya mabe neti bamisusu omona boye tantini opakola mafuta nini yango ngani naza boye naopakolaka mafuta bana te opaka mafuta bana nzoka ye alandaka na ye balive kuna ya mama sanza moyo kuna alandaka na ye baconseil kuna ya bamaki kuna sikoyo moninga mpe po bamisusu baza ntango olobi na ye bongo ye pakangi oyo olobi na ye parce que opesi ye conseil mais bapesi ye conseil ya mayele mabe apres ndeko akeye ake kosomba mafuta bana nzoka mafuta wana ndeko aza na besoin mosusu abongisa teinture na ye to chokola na ye ezala bei apesaki conseil ya mayele mabe wana akomandaka na ye biloko pa mama moisanda terminator demaquillant savon cortel bakapsile biloko ebelebe nzoka moninga azopotanaka kuna na mafuta oyo ye azosalela te eza baconseil ya mabe eza mayele moko mabe msu moto bayebisi soma mafuta babebe akanisiki bapesi ye conseil ya bien mayele ya malamu balakisi c'est méchant
mais bato ebele baza bongo na mokili bato ebele baza bongo yo ozovivre yaya principe moko na vie ezali ngai nalobaka ngo neti ngai bato mingi ntango nalobaka na bémission na ngai namona bacommentaire bato mingi neti na Suisse mosusu maniko yango ozala na problème na bato mosusu na Suisse ozala na problème na bato ngai azala na problème na bato te bato mosusu omona toswana mpe te ngai nalingaka toujours kozala très honnête na vérité bamisusu balingaka vérité te banor ebele balingaka vérité te misusu ozoloba likambo wana boye ndenge mpe babiso totambola na kobanga nzambe nzambe bainspire neloko moko ozoloba ezokende mpe directement na bavie ya bato mosusu wana osepela na yo te fosala eloko moko ezosepelisa ye voilà pourquoi ozomona bato mosusu omona ye moisana mais soki ngai tokutani boye akopesanga mpe mbote moisanza boni oza bien mayele mabe en tout cas ndeko il faut se méfier examiner conseil po lobi ekoma trop tard te omoni ndeko na biso oyo ekomaki trop tard moninga kuna alobi ne makambo oyo asalelaka te boni baposo ebebi bango makambo oyo moto alakisi te somba eloko wana yo azosombisa yo ye moko apakola na ye yango te ote fi mo batekaka eloko na internet kuna fi wana mpo alandaki live kaka yo olandi live ya moto azolakisa azopesa baexplication ya baproduit ya baconseil oyo te elongolaka tashe elongolaka buto elongolaka mase nini yo baridi tututu mpe yo moko osaleli te mbala moko oke koconfirme mpa moninga mosusu mais moninga ntango okende kozala influence na babiloko wana asomba boye ebandi bachangement ebandi kosalama te pourquoi parce que mayele mabe ye moto wana na alingaki nanu yo simba touche donc des choses comme ça la bandeko na nga na mokili oyo bango toza na bato oyo baza tellement baméchant bato mosusu nde baza wana akoki jamais kopesa yo kokommunike yo mayele oyo ye aza nango akoki kokommunike yo te akoki kolinga kutu nde yo kutu nde eza na donc ko obeba osala mayele oyo keno oyo ya mabe oyo apesi yo yo okanisa keno bafungolinga makambo ya bien ndenge eza boye eza facile te okutani na motu boye keno abanda kotalisa apesi oyo mayele mosusu mpe ya malamu mpe oyo mpe boye mpe bosaleli mpe ekokisami bamingi te na mokili mama papa eza bana mibali mosusu mpe ndenge eza wana baboya basi na bango azaka na Facebook te mwasi na Facebook likolo kaka ya moninga azopesa baconseil ya mabe moninga atiaka mpe mwasi no miso olingi koexamine te oyoki kaka te aza na bafacebook nyonso tasalaka oyo kasi azopesanga opesa conseil wana ya malamu ya mayela malamu non examine boma sentiment mpona oyeba ke non mayele mabe ya motu fo olongola première chose eza nanu sentiment olongoli sentiment deuxième chose okotisi mwa doute moke et puis sala quand même expérience na yo obani obi moninga apesinga conseil mais est-ce que obani mpe kose pose surtout baconseil ya bacouple